Tanga za bisuko aloba likambo bala mingi metoka muka libanga kaka isa nzambete libanga isa comme signe kaka pamba baibete na kedaki na tadi ili monangai yangoyo mais biso tolobaka likambo tango nyonso ona musoso atoko zonga ka bakte libanga ndi toke ndako tango zonga papa tu na rapé beaucoup de tadi oto tadi bozini ni oto zuma banga lakisi nanu mulakisi libanga monene papa ko sepela yo tongo zu libanga monene fama ko yasi machiko bazo te to bazo ka libanga comme signe ya référence eta ko bakina na tadi nani yo kingai te boyo kingai ngotala bino batemba nga bango yawo zwa libanga comme signe seulement ete ngai na ketaki na tadi esika nkolo Yesu apesa passe bango fongola ya mibale na mona ke esika oyo mama mwilo na zemi ya 9 mois koleka akota kuna bana misa to pendant 3 jours tolandi tata tolobi mingi makambo sima kaka mibale wana kaka ya liboso esika kosa pesa passe bango fongola ya mibale esika Maman, il a bombé parce que on a le 6 juin 1920-21. Tolandi ici quoi awa na 1963 papa ndenge kontima amaki maman na biso maman Alphonsine lelo bayete bazaki bango 12 bayaki awa 1963 balaki bango bisika wana pona ni basa ba témoin po bayibaki beki mikolo so ko ya ila témoin makali koya na Série 22, verset 18 à 19. Ngai nazali kotatula na baoyo yonso bayoki maloba na kozakwana mokanda oyo. Soko moto moko akobakisa mosusu na yango, Nzambe akobakisa na ye malozi masiri kumama na malozi masiri kumama na mokanda oyo. Soko pe moto moko akolongola maloba mosusu na mokanda na kosakola oyo Nzambe akolongola likabo na ye oyo Nzambe oyo na nzete na pomo ipe na mboka mosantu isili kolimbola na mokanda oyo Nzambe kitoba kisa abito longola soko bala mote tuna ba yebisa yo mais so mtomona bate mingi na classe azende kimia au papa ne pe kimia mais aso ngana na mboka tanga bozonga nye tala na otolubi tate dina mazulu ya kumboka ya zituswa kimfumo kya kukiza ikozola vama toto boso mazulu ya kutoka lumbuka lumbu utuvana lumbweki utabona foso bosto mfuka utana mfuka utana kwa ambika katika kimfumo yengolo yenkembo yamvu mkombo si mwana vela amen Mambo mazambi matulongwanga yango
Merci beaucoup. Maman Mouelo, va vous confier quoi au roi. Ils ont dit un certain le 6 juin. Le 6 juin 1921. Foto kibeni pati. Donc moins de 30 ans au côté. Papa, là t'as les poutres à son yoko maguna. Keba mwana na libanga watu wazali. Como paradis. Jeune garçon, ok. Azana yo kati fala tikala. Fala zela ba jeune. Ah ok, na bana. Pascal nazo biso dimne golia omoni siko komo mela pema. Hein? Moi filibanga muki opemi, filibanga muki opemi. Vanda. Basili. Nge. Pusa wa. Yo. Vanda wana. Kulikunati. Papa. Maman. Ça fait peur ici. Papa, tu t'es là. Mama, kuna vanda huo. Mama, kuna kwenda. Okay. Moi, ça fait peur ici. Tout bonjour.
eh. Tozotala bien. Tolandi eh. Là, il commence à prendre l'image. Ce qu'on l'a. Ouais. Ah, merci. Sinon, il y a au moins encore 1 heure d'image à peu près. On va prendre la Kamera wana na complete cassette wana ninge boy na katikati. Et boy? Ouais. Ah bon? Comment c'est un cleaner? Simba kana mapeka koma na pasete okita kiti sana no makolo liboso otala libanga kubeta makolo na libanga te bokozonga na banzete kuna attention kendo na isika kuna bakangi bakawete na zimba eleki 9 mois na bana misato usikuna zeka kumseka moko kusira alibikanga mususu akoba osana bon mususu na yebi numéro 15 Il n'a pas juste par lui. C'est là, c'est là. teka vai que chamar vai que chamar o tete malé yakayo okuyete kende kuna usikuna kuna bakangi
ya za supu. Ola kisima kiskuta. Mama ako kanga batunzila ti ha. Vécu et puis ce que vous avez vu. Vos dernières impressions? Parle? N'importe, même à Chiluba, Swahili, Congo. Na kombo tata pe mulimu santo papa simo kimaona kile ka papa ke nzambe sana bimpa ya modeli ye muntu antoto lena zabe kana betu kusimo bima yeke papa ke nzambe vraiment ika yapo pisama yake ka nzambe betu fela na ntoto ye sina tata santo utaki kolanda chapitre ya filimo konyo kama ya bandimi nkolo Yesu. Ya bankolo Yesu. Par rapport ya oyo yeke minyoko ya kuluta diaka yina ya bantu ya nkolo Yesu. Iwe ya betu bakimbanisi kana kutambula na kati. Vraiment papa kana ngeve betanua vive. Bika ngisa betu. Okangi? Bampangi na zina tata mwana pe tata mulimu santu munu mpangi na benu na kati ya veni inja na vila bandundu. Antuka betulanda papa simoki mbangu nzira ya keleka yo yai. Mpamba be mpasi na kusafuila na kati ya Kongo. Sana nge muntu ndombe nge bakadia kakifulu na kati na ntima ya papa simoki mbangu kiangani. Bampangi na munu benu katuka na mpongi ntongo meta na samu na betu bakadia ka mwini ya mpabe na zina tata mwana pe tata mulimu santu. Kombo la papa ona zamini makulu sheso zambi nkulu yesu ni makulu makasi mo kimbangu kyanga ni mama moyo Maria kya wanga mama weke onteke chiba wa mama dambe mana tondoka ke dande madake dalumu damena pa uko ya diko akaita womena pa uni manyie umbo kenkechi kono yankanji elando etena mboka kadi nkukambe ole mu ko ya diko akaembo ole mu ake mama moyo da ensambishelo kumulololo kakolele mi famille kami ko to doche ana wa chike chadi chika ko lambo paka yaka kawala nya papa sima okimbango kyanga ni papa atenyane mambo ya ate ya di hole ne ki ambassadeur wa famille yanyu lambo chiko lambo wa famille yaki michela kakawala nya be duochi da ki mi papa shoko kenyeyo katota ni panda papa onani mapololo amen. Zina ya tata mwana mpe tata mpe besantu antuka bubu yai makasi na zina ya tata mwana mpe tata mpe besantu bubu yai munu mama mbembo umekusa mona kisika ya boku sa bumba mama mwilu na kati ya ditaji na bwana ya taji antuka kilumbu ya bubu yai le 10 Desembre yome lutila munu umepesa munu mawa kana bete na kusakana na dibundu yai bantu kumona mpasi na dibundu yai tala mutindo wa bonyo kwa maka samu na dibundu yai mebetu bantu mekota na kati ya dibundu beti ke jitisa siku ya papa ke pesa betu yome lutila munu umepesa munu mawa ntete na masumu na munu mocha muge sala mmemona mpasi tima wanakati ya ntima na munu yome lutila munu ekuna yeye na muge na kutubande makambu yai banda mmemona pidia yome pesa munu leso ya ngolo kati na lujingu na munu na zina ya tata mwana pe tata mpe sana. Papa Kaswera mujine ja tatu ya mwani ja nyuma mwimpe jine ja nyingi Maria Muswamba kapinga nakulo mwabewu okulu kumuna mwabo akaji mama mwilu kenga banji mufika mwabewu muchima wanyi umusame bikore byajike mubwani twetu bama mutwituke ngishibo bikole panshi bakulo bebu bolukai njifira te munyaji yani bwajike ngitibalo kumuna ja akaji mama mwilu twetu batei Dimisai bosuma ko. Attention. Tutaki kolanda liteya ya
nyoko mankolo yesu liboso biso toya awa par rapport au moni awa maloba neza nini jibalo kumuna jikenge jinene jiji mama mwilu mukenga bwa bwalu bwetu bwa kuyisha chisumbu chetu cha bakimbangizi mukumpala mumone jikengeji jitushipa kumuchima bikole bwa mamwetu mukenga bwa bwalu bwetu zambi atufuile luse atulama byetu jishilime yame kesimji njatatu njamwani njani wa mwitu musambi yame Loba nayo mama. Sika mama nangai. Nakasaki mama bota kingaza mama nan. Kasatika ko mama munyu na kotina lingombo tina yamba mikana ngite. Mama ki mama mola iko bondela ngapi tumbana na kotina lingombo ate. Kasina iko mola paso ya mona ki. Pona lingomba mola ko bomba ete longa. Angwe pesinga pasi. Yepe akanisa biso te pa matalo ba ka kende pa papa po eta kena ko lobela biso. Alors, il y a plus de papa, secrétaire na consultation baby déjà. Quand je me connais un peu, je me tapote. Kiloba nayo mama. Kuna chanda ba kwa makombo. Ile tatoa utafu kombra utele utoto bushiriri mama mono wenu. Kuna bakanje. Chwa mwana. Mama mwilu Maria. Tonjorsha kengi andishin bana. Kombra ule brasharwa. Kombra mi mwandralet de bwanye. Njorsha moya andishin papa simukimbashin luposo luindo. Bitaka kacho kumpetri kachebo tundo lulendo. Tundo mbema kima mobitu tubongwana tuibandimba solo kesho papa simukimba muri musantu. Mama. Mandela ariete. Mandela. Kabeye ko abakati kutatu bakaki. Mandela. Kuna upesa kitu. Papa yo pesi mama pasteur ya lobi ya kai lobet. Mama watu fatoa. Kuna bakangite. Alobi kanga mususu. Baksa mungu. C'est la page. Mama yo pe mani makololo. Ata pesa kimbongo wao baka ngaya. Siku baksa mibale. Yango na tuni wapi mbongo na yango. Kinde kusoka suya pesa. Komona. Tuzaka kawa zela muninga ya. Zela muninga ya. Ndio pesa kimbongo. Mbongo. Alidoba na yo na makamunio stu umoni mateya tozuya onyoko mabai ndini ankolo Yesu yeko mona onyoko ma mama mwilu na ba papa liloba na weza nini tanke mama mama kasi kombo na yo na kombo na nga mama kuma Emiru zela baki oya na ngai ndenge poti nanti malingumbo boso na pesi merci mingi epa na Simoni Kimbango kianga o eze mokano na ye ndenge akoto na kati na motema na tata na kati na ngomba eze mundimi bengai tata azali mundimi mama kasi etikali bengai na pesi nzambe merci mingi matondi mpo na likiaka peut-être na kukoya kokoma komono makamusi ndenge oyo te ye moko nzambe asala mpo na ntina na ngai apesa ngai eloko bwe leki mpo na komonisa likambo oyo bwe
liboso na bakesiani oyo boye te bandeko na nga bazie bandimi te mpe bazali bato ya tembe makasi mpe so nalobi bakondima te liboso na ngai lokwa nasili komilela epai na bamama nadi mama responsable nzambe atika ngai te alatisa ngai eloko oyo boye te emonana te mpo natatola liboso ya bamama nasuki bongo kombo ya tata mpe ya mwana nde mosala ufutaki te kombo kotuta papa te kotuta papa te liboko na ye tuta makolo na ye te bateyi toyokana boza bateyi eloko bozosala nde yango wana nde bokende koteya mais soki bozomema desordre na place ya makambo molimo eza pasi bokende kotransmettre eloko nini bozoteya biso me makambo oyo bozosala mo ekomi nzambe abandi koponaka bato ya retraite bato ya makaba ya bato ya komonana bato ya nzembo nde abandi papa mpe na mwasi soki apermettre boye c'est parce que aza na posa moteyi moko na moko akokolala na boya molimo na ntango oyo tokomi nango oza na likabo ya mosu ya guérison esengeli obénéficie na basite nyonso bakokotisa bino esala ntango okende koteya moka malade eza na bondeli esali ozeli basekret ya tata nzambe te na babisika zwa makambo ya molimo kokotisa ngo na makambo nzoto te mutu nyonso papa ayebi ke akokota awa okotete no esengeli nakende na prese mbo kobénéficie na eloko te ke nazokota te mene nazosunga mpo nde bakomi kowelela boyango oye kosala Papa pasteur, attention, faut toucher des côtés. Qu'on dit pas toucher. Donc, kuna tadi tuna kukatijiji tata siwani kimba mkaka wanga wakala yefumu fumu moyo wanene bita tu voir na Mungu. Chers amis téléspectateurs, vous voyez cet endroit, il est spécial. Le 6 juin 1921, Papa Simon Kimba. Mkono ndene nini ko? Papa wende azo baby yote kozela kasi bozo wela nini Babi mutasimba mutasimba kosimba gaite kosimba eske na sasa ozolanda na mpona nini bukangani nde bana mpuku boye mwana mama fiki yako pesa liloba mama fiki bino ba mama woti komona pasi ya mama eza nini papa eza kaka matoni lopanza ndenge abongisi tomona makambo oyo mpo kozanga koyeba eza liwa ndambo lokola abongisi mokano papa tomoni mpe bapasi wana antuka tozongisi mpe matonde epa na ye pasi ya mama mula amonaki mpo na biso bamama tokoka kozwa lelo ota nde tokoyi bato minene kasi na ebandeli ezalaki nango kaka pasi lokola ndenge abongisi tika te nzambe akomisa kombo mama Odette nani loba boklersike kuna bakangi bakisa nzofa mais loba kokanga bakangaki kuna moko
te yo zavanda na nkambi. Kasi mabete, comme si ba ko prison na place na ye. Te. Ko tete. Zande mugo. Si loin zambi ulunga. Pas Justin. Nani was Ayadju? Tenez le 10 voie 2013. 2012. D'ici là, le 21 décembre, le 6 juin 1921, Lucifer agissant dans les colonisateurs, le 6 juin 1921, Lucifer dans son entreprise au sein des colonisateurs a voulu mettre à l'arrêt le ministère de la Smokimban. Et comme le monde va venu, c'est qu'il s'est réfugié avec ses 3 enfants et sa femme enceinte. À terme déjà, il est passé. Donc, il a fallu qu'on traverse pour essayer de vivre le témoignage concret, quelque chose en passé. Parce que le Kimbangu, cette nouvelle civilisation, c'est à peine au XXe siècle. Et là, on se demande dans le millénium de cet espace pour pouvoir mettre en évidence et surtout que les gens acceptent ce qui s'est passé en réalité. Donc, Mouta Godouaïda Congo, à la caméra, Tata Félix Moussangi, le ça descend passé mon choc. kolanda mateya konyoka ma ya bandimi ya nkolo Yesu outi komona konyoka ma ya bapapa mama mwana ilobano ezani tanke mutambusi pe ezanga naza mutambusi naye komona makamusi oyo papa nkolo Yesu apesa papa Simoki Mango ifongola ezali pona pasi ya biso poso mwendo po tobika na yangwana biso bate toyei kotala pe komona na miso ba place yangwana. Merci ngai Mungwende Bongone. Ya moko ya moko kuna bakangi yote bakangi te kusana futaki ya defoto moko kuna bakangi te awa ndena iko papa lega boy abari oza mutambusi sango nini komema na nyonso moni oyoki mateya ya konyoka mabandimi ya nkolo Yesu ambia koti sikati na moto tokomemela bango pasi oyo tomoni moko ozomona ndenge tobimi kaka nyonso bandokola oyo nde pasi ya nkolo Yesu na tata Simoki Mbango na bana na ye. Yakaboy tata pusana par rapport à oyo uti komona mateya olobi nini oza mutambusi te ozaka mondimi naza mondimi bon liteya nini okomema kuna esika ozokende Lugana portugais yo mas lingal sim não vou conseguir fala português sim este mesmo testemunho que eu vou dar por lá que eu vou testificar porque entrei no sítio que a mamãe Muilo se refugiou naquele tempo e fez 3 dias junto com seus filhos e em cima onde o papai Simão lhe deram as chaves do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha mensagem que irei lá transmitir por os outros. Papa. Mama outi na libanga toyoki mateya ya konyoka ma ya bandimi ya nkolo Yesu liloba na yo eza nini tanke mama afiki mama
liloba na ngai eza na kati ya libanga ngai natangisi pinzoli mpo na pasi mama mwilo amonelaki mpo na biso tozala lelo boye papa ngai na se ya mabanga wana mama mwilo akendeki kofanda na bana abombami na se ya mabanga na zemi 9 mois papa ngai natangisi pinzoli na ngai na se ya mabanga esali ngai pasi mpo na biso bamama lelo eske biso bamama lelo tokokoka pasi ya boye mama mwilo amonaki mpo na biso tozala lelo boye papa yango wana nasema banganga na tagisi pizo na Swahili lekai pana heti yo lobaka kana munoko yo yebi na munoko mboka we meke awa ya mabogo emeneni mina gamila ke wa ya mabogo mina na de na keli hagaba mami holo mololo kumo engali mina de na hombo agama mamwilo na dombo agama mamwilo be le eli kambode la kala mamwilo kali kali na leme wa ya mabogo emine muala kwa hema bogobe mo mama be muyelinde muto ndengiti na ndebe wa hema bogo muyengie na le menu ya nabe mine gama la ndeme mangene ndola mina ndene gama bada hubwe bebi amokili mobimba ba utala nde papa simo kimbango kula be eno ndelo bikwana mine ngito na mone kalola yo bana yo mama na Swahili mimi niko Mswahili. Bo hapa manake tunatoka fasi ya jiwe yenye mama Mwilu alikuwa akifichama ndani na yenye papa Simoki Mbango Bwana Yesu alimpatia ufunguo ya dunia mzima na ya mbinguni. Manake tunashangala sana tabu yapata yenye mama yetu mama Mwilu alipata. Aliteseka sana vraiment tuko nachezea hii kanisa bure tunailokota mama Mwilu alishaitesekea vraiment. Ile jiwe yenye aliingia ndani ni kaburi mzima. Mtu mzima kuingia mwile jiwe na mimba 3 jours vraiment iko maneno ya kushangaza sana. Hii kanisa ya papa Simoki Mbango hii yenye mama Mwilu alitesekea hii tuikamate na mikono mbili. Sisi tunakia ingisha kwa kanisa ya raha, kanisa ya franga, kanisa ya chakula, lakini mama Mwilu alikuwa analala kupori, aliteseka manake kulala ndani ya jiwe. Basi kuruma sana 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 hii kanisa papa Simoki Mbango tuikamate na kilo kabisa. Jina yangu Kasora Kahendo. Nakoki Papa Diacre okolubana portugais oza responsable oyoki mateya ya konyoka mabandimi ya nkolo Yesu kwe komona pasi ya bapapa na se ya libanga sango nini komema et puis likanisi na yo ya suka pona mkola lelo. Elle dit c'est en portugais. Peu importe, à part lingala. Kikongo. Tata ntondele uno kutadi twena betu batei tuisidimu sala visite ya tadi. Diambo de mveni mpasi zina mama Mwilu kamone ba mvoala batatu. Fulukina bakala kimveni mpasi. Donc di mveni kiadi yetu twena modibundu tusala ngolo muna tombola kisalu kia tata Simoki Mbango kadi mpasi ba mwana nekyo. Impression dia mono si ya nata tsangu wazimpangi votu yambula sakana na diambu dia tata Simoki Mbango kadi diambu dio ba mwenene dio mpasi yebetu tofedi buti sawa mbutu miambote mudibundu dia tata Simoki Mbango. Même makambo lobilo bango chiko na portugais. Obrigado, hoje estamos aqui no tadi onde que papa Simoki Mbango veio deixar a mamãe Mwilu, a sua esposa, os 3 filhos. No dia 6 de julho de 1921 era grande guerra em Camba. Então, mamãe Mwilu veio aqui com 3 papais. Quer dizer, hoje estou bem triste devido ao sofrimento. Ao ver onde que papai Simoki Mbango tinha deixado os filhos com a mamãe, quer dizer, fiquei triste. É por isso, esse trabalho que nós estamos a trabalhar na igreja do papai Simoki Mbango, não podemos brincar. Devemos respeitar, a trabalhar bem para nós termos a benção, porque papai Simoki Mbango sofreu com a família dele. Nós devemos fazer tudo para esse trabalho ir à frente. Eu sou o diácono André Kutokama de Cabinda, Angola. Obrigado. Oui. Obama Kassi. Oui, le nom, le 10
décembre 2012 oyo ezali 139e promotion oyo promotion ya bilaka na kanisa lelo oyo touti vivre ba événement historique ya Papa Simon Kimbangu na tadi lelo ndenge mama Mwilu amekai kokimela bitumba ya mindele ya État flamand bongo biso tokende kovivre non ba li historique yango mais epa na ngai abandaki kozwela makambo yango lokola ndenge mosusu me ntango naye kovivre yango ngai moko en personne mwana moni ke église oyo eza kosakana te makambo tomoni toyoki vraiment eza kosala biso mpasi vraiment ezali esengo soki obengami kimbongiste mais soki ozali koyeba te église oyo ezali mwa mpasi mpo kozanga koyeba ezali wa ya ndambo vraiment epesi biso esengo surtout biso promotion oyo komona makambo ebele na promotion yango epuis ezali lokola promotion ya bilaka nakanisi oyo lisusu na bisika tokozonga tokomeka kopanja sango ete lingomba Kimbangisi ezali lingomba ya maseki te ezali lingomba ya bilaka et c'est vrai que Kolos Masia ezali lingomba na ye mpenza ndenge alobaki te akotonga libanga na ye lingomba na ye na libanga yango wana ezali bobele l'église Kimbangisi ya solo kanisa mpona moto oyo papa journaliste et puis province na ezali moto ya province ya Équateur na territoire ya Bolomba na secteur ya Bolomba nazali moko wa école biblique kombo ezali Bohalingobele Jean Paul nazali mondimi mais nazali na comme directeur chargé ya presse au kati ya territoire ya Bolomba. Sala calme, so lenga. Mere na nkombo ya tata mwana mpe Molimo Santu sango ya liboso bobele elembo oyo basi ata kondima oyo ezalaki mais ezalaki obele lokola mwa likolo likome na ye kovivre penza ke oui na esika oyo nde ezali likambo na kati ya Kimbangisme ezali espoir du monde ya solo na memi sango na bao bakondima bakolanda biso na bao pe bakondima te bakotikala oyo nde message na komema epe na bandeko. Maintenant okoti na libulu nini ya makasi oyo moni kuna na kati ya libulu wana ya makasi penza na moni wa belete esika moto azana zemi pene na kobota mpena bana baleka na esika wana ki espace ya moke vraiment c'est un miracle nde ya Nzambe mikolo pe miza to kopema na baliaki ndenge nini bazali pe kosa ba besoin ndenge nini vraiment que ezali étrange c'est merveille ya Nzambe kati na loposo ya moindo ndenge tokomi na yango. Merci beaucoup. Dede Kongo kama mbunanja kumputu fasi mwenezo beno kuna nwai na kimfumu mkomi muna nzonzambi mwene mamona bambwala tangu vuvele jambu dia nkomi munzu wa sambu tata kisoloke mbukina kabaka mvuvu kuna bukamanya ndivo kuna mputu mkono kwa ngwiza ni bakaba na zuma sana mi mkono munzu wa sambu ndivo jambu jina kana paske na beno donc dingene mpasi egizi muna dia kana tadi kana ngele potozo kahanga nkotele kana mwene vo tata Kimbangu ivana kiza sweka kaka ka wanga ye mwa ye bokala ezitu kala yani kangondi savo zitu kya mani sa presse ko zitu uta me lubi tatu ye bana mamvwala batatu bakala khana savo yampasi kibeni kadivo mwini tedi dina kwa fina ngana kibeni savo nge muntu na kuzana tedela mako tika khele ko leka bafuni kuna bafana kuna ngumvula ngonda savo lubi tatu yamne mpasi dia udodo muna mpasa muna masemetu koto yimna na teye muna mfinda twasambila munso mono safala twazizila yetelemesa bundu dia tata mwanda donc di bundu di batelemesa diawo dina wikayilo ya mvima benina beto bantu kusanta muna zola nsiku bisalu muna mpazina muna bamba sibo beto kana ndo beto futuka diaka bantu tadita kutuka bibulu to mubulu be baba tukitudi parce que tukaja ka bantu to twadi sanza ya mvimba ijawo do tutela ti Jerusalem tadila nkamba
tele tele simoni gimangu kengani yani gibeni mpasivo katutana katufile nkenda umvira za wonso nozina mpasivo katuvuvika kasola ntwalisa za vele la mpasivo atwalisa dibuna sukula kunsiza vala kutunina joka dikiliambi tata msata musa tonde oseki ninge metuba ngemekatuka na dibanga ngemekuwa malongi ya kunyokwama ya bana ya bandimi ya nkolo Yesu tanke mama nganga nzambe okay mama wafiki aussi beno ke nwani naga mfumo ba mama afiki kana bange ngaramba metula nge president ve guerre nimemona ina monaka umpasi mfova nge en tout cas nakomba tata mwana peli mosantu ya solo ezali pasi ya komona ete biso bamama oyebika lingala ya komona ke biso bamama ke okomona bapesi responsabilité o oza président ya afiki mais ozoyeba kutu te pasi nini mama mwilu amonaki mama mwilu na zemi ya 9 mois aye kobombama na libanga na kati na libanga wana okomona na libanga wana avandaki 3 jours na bana basi ya mama mwilu esengeli biso bamama toyeba yango ke mama mwilu soki mpo na mama te mbele biso bamama mpe tokoki koyebana te na kati na lingomba oyo ndenge tozowelaki bokonzi boye okomona oyo ngai mama présidente mais leka nano ya kotala yaka nano wana tadi oya komona pasi mama mwilu amonaki soki biso bamama tozotosa ubia tozotosa te en tout cas ezali pasi yango wana kaka nazalaki nango na sisi boye na kombo na nga mama fifi mvidi Pasteur bien chrétien naza mama pasteur langue nini portugais kikongo ok liloba na yo mama outi komona pasi oyoki liboso komona pasi oyoki nano mateya ya pasi okesusu komona pasi liloba no eza nini tanke mama afiki nakoma tata mwana tata molimo sana bamakasi merci mpona na parole opesi ngai na kokanisa pasi ya mama mwilu bisika towuti kotala bisika mama mwilu abombamaka na ntina babanda koluka bango bakebombama na bisika moko ya pasi na kokota kutokoti mpo tokota pasi mpo kobima pasi eye azalaki na zemi azalaki ndenge nini mpona kokota vanda kuna bombama na bana mikolo 3 ezali pasi na biso bamama tozo kotosa te tala pasi mama mwilu amonaki na lingomba oyo po biso tozo kodonda mokolo lelo tozo komona kaka isika nyonso ozali biso bakimbangi tozokanisa nani pasi mama mwilu toya na tadi totala likambo eza awa po totosa likambo oyo ya eglise kimbangise mpona likambo mama mwilu surtout biso bamama tozala na botosi tokanisa pasi mama mwilu anyokwami mingi mpona biso ngai naza boye nauta eglise catholique nakuli na 2010 awa nakomona na moni likambo oyo elelisi ngai na bimisima ya miso kokanisa paso mama mwilu amonaki soki biso bamama tokanisaka yango mbele tosalaka oyo biso tosalaka te ezala bandako na biso mbe tosalaka yango te tala na kati bandako biso bamama papa akozanga ta eloko kaka po te biso tozwa eloko kolia na ndako ya mosu eza te me kanda bapatience eabateli mpe lingomba kaka na se ya pasi wana ebongo biso bamama papa akozanga mosala mokolo lelo akozanga mosala 2 ans 3 ans mosala eza te yo mama ozokolesa ndako me ekokoma publicité mpona biso bamama totala nano mpasi mama mwilu amonaki na nani banda okende kolobaloba makambo wana ketala boye pasi azokomona kolelalelela yango totosa likambo oyo ya pasi ya mama mwilu amonaki mpona biso bato mwindu surtout biso bato mwindu biso nyonso bamama ya mokili mobimba eza kaka mpona kimbangisi te kasi biso nyonso yango papa nasengi merci na parole sikopesa ngai merci mingi lelomba munu mikatuka na mwanda mbomgo mwana boma mibutuka na boma me kuvwanda na mwanda mikatuka na église catholique be yamba munu na église kimbangise le 2 mai le 23 mai pardon le 23 mai 2010. Merci beaucoup.
ekozala bien na moto nyonso ayaka awa soki atali na mpasi oyo tomoni awa na ye asalaki 3 jours alibandaki kolia ndenge nini amelaki mai kokanisa makambo nyonso na vraimen yango nde mpasi na nga vraimen toluka mpena tobongwana tosalela mibeko bolingo mpe misala na kombo tata mwa apeli mosala amen Luvuva. Bubunga kwenda kuputu zaba tikuna bwala bwa mamwili dela na bongisa fulani. Ale vuva fyo tingwidi. Kensango. Sasa tuseme. Wenda kya mmoja na yo peto ba mama ya tadi tuvana nga vatadi tusalanga bisalu bya papa mbenza unu tuyambidi ba papa batei twena kese mayangi lwenda kya mbote betu pelu tutula mu bisambu Ingete tudiri nsaki ya mbote eloso. Papa. Ye mangaza mbote na yene kugwe. Kuna rateli kuna majoko kuna mbote tamu za osono. Ingete katulubira kana. Ale. Tapuita mapwa kupena mwingi batala forma ya mama mwilu. Ingete. OK, merci. Non, ça ne dérange pas. Je peux entrer. Ah! Nazozwa image. Donc vidéo quoi. Ouais. Ça la triple service. Et ça fait photo. Mais du coup, je vais comprendre déjà qu'il n'y a pas ce que c'est. Mwana Equateur. Mambenga. Balobi batata balelite na libulu. Pona nini bonchema makasi bonino batata. Ah. Bon, kolela pe yango ezayo pe omwana loko ne kukolelisa yo. Oh ba mama do ba moni loko te. Ah bon, so ba mama na ndenge ya ba mama. Baleli kandambo. Ndabo baleli. Ngena la mama liboso ngai sima mwana ba. Pule zai pena na ndenge wana. Obima bien. Mais bino bata wa province bowela ka Kibukonzi bomoni pase ba papa. Siko sango nini kwa mimi. Bima penda sango ya bien. Bon tomoni pase yango ndenge to koti na se ya mabanga. Ndenge to vivre okende pe kopanza sango ya tata mulimo sa na pase oyo ya monaki. Wele la bokonzi ko za isu te ko pase yango le. Zemi penza pasi mingi nde mama mwilo abanda omona pasi na bana na kati ya libanga siko yo okende kosalela bisalela salela ifo kosala mosala ya papa Simon Kimbangu na solo penza. Mi mwandi shara mi shingra shara biyenga ani chuki mo kolo Yesu ba ya ukerme ima mo kirmu bimba twa moni da
makambo ya bongisi tozwa bien tozwa te tozala discipline soki balobi tofanda totelema mwa tokende kwa mfayire mbuka ya bato eza te sini tokobangisa bato bakima kokende kokimisa bato te tozala discipline bamate makambo toza kotambola eza makambo ya molimo soki otambola na ndenge esengeli ozwi mais soki osali erreur orate donc tolingi te torate parce que promotion eza promotion bilaka ok papa mokonzi abula pesi biso nzela tozali kokende mama kei azali asimisi sachet nasira kezwa eloko mopatiki kuna atango oza kokoma na zando atelema esika wana komsa ozela ye soki aye directement tata maimona na paster oyo atalaka nzinga nzinga apaster azali Vous devenez vraiment technicien. Boya. Bapeta oyo. Nga mukolo na bosani koleka. Kwa mwana fini na ngata wanataka kibible. Boya. Nataka kuproject taki. Saba. Oh, particulier. Papa mkebula au filmeyo. Le film est tombé wana. Tunungini. Kwelwele. Twele kun madinga. Mwasi. Papa, oh mboka nini? Oh Kilunda. Kilunda? Ah, oyo balobela bapapa balobela nini na rencontre? Mboya mboya. Ah, keke toma Kilunda. Oh. Okay. Okay. Oh mama. Bien. Bazo filmer ga si mboka Kilunda. Siko yotala da posto. Bale kusala nini kisasa? Bengana kina ngambo kuna. Babengana kuna mzanga. Bengana kina ngambo kuna. Tokoleka mboka ngo. Pia kokoleka ngote. Chuo nzela braza. Nzela wana. Na wana ndio za kubenga mbanza lemba awa Kilunda. Ngote sese kuna. Bato awo ndio bato babengana kinzanga mwana. D'accord. Okay. Kauna kwa? Ya ye une mbati. Ye une mbati nge una musenge. Mwaya. Kwa matuka mama. Maza? Kuna kuwa imatuka imesi liko. Matuka kuna ijazi. Oh kaja. Oh kana kukimbia. Ngata. Ya yikeje. Kibile bano. Uko anaenda. Angalau. Kwa nini lambe? Eh.
Vingila. Okay. Aloni maniogo, atigoli maniogo, achama na mai elembi, kama elembi, azi apasa na passoir wana. Kama zo pasa na passoir wana, kama sili ekangami na sagi, achama na sagi mai elege kangami sibanango ebo, abadi ko asali kwanga. Atena moto ekangami ala kangi makasa. Ale ateki batu basombi. Ala ateki batu basombi. Maniogo. Azokula bandika. Nani? Kama nyanganja. Moja nzula kumkomba kuislamu. Kwa kushika kama mtu kumkomba ajia. Mama tambu. Bozana nzala to ndengeni. Watu wanaanza to liste. Mama Juliane kinkombwa. Ole baka wana yepi mama bisote. Toyo ka boteleze biloko sa moto mimi. Ogo token. Token na. Gana simama. Tobimi ba soda ya Malek. Kyamaza mama. Ha? Maza mama kyamaza. Luenda. Matadi mabanga. Matadi Luenda tukumbukela. Luenda. Kwa matuka mama. Mama. Kuna zulu matuka. Kuna kumatuka mwaya ale maiza kumatadi mamingi ale Luenda.
luenda Masa? Bemudia mudia matadi. Matadi Matadi mabanga mame na mumu. Ale, mabanga dina twanga ni na kumbwa luenda.